Tu y as promis, est avec moi. Tu m'as promis, est avec moi. Tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, est avec moi. Ta fidélité dira toujours, ta fidélité dira toujours, ta beauté dira toujours, ta beauté dira toujours. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être exerté. Tu es digne parce que toi, tu es Dieu. Ni incomparable comme toi. Le roi El Shaddai, Elohim. Jehovah Jireh, Jehovah Shike, El Shaddai. Les lions de la tribu de Juda, très haut. Tu es unique en ton genre. Mon âme te rend grâce, ton Père. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Sois élevé au-dessous de tous les noms. Sois acclamé, sois adoré. Parce qu'il n'y a que toi, le seul que je t'adore jour et nuit. Il n'y a personne d'incomparable comme toi. Oh, tendre Père, je te dis merci pour la souffle de vie que tu m'accordes jour et nuit. Merci pour ta beauté, merci pour ta grandeur dans ma vie, merci pour ton amour. Tendre Père, je viens abandonner cette vidéo en te sainte ma divine. Je prends autorité dans toutes sortes des esprits impurs, ceux qui glorifient pas ton nom, qui soient loin de cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, mon âme te dit merci. Envoie tes anges qui prennent contrôle de toutes les choses. Envoie ton Saint-Esprit qui domine toutes sortes des esprits impurs. Domine-toi dans cette vidéo par le nom tout-puissant Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Règne-toi jour et nuit, car je suis ta fille, ta servante, et je suis ton disciple. Mon âme te dit merci. Merci Seigneur, règne-toi. Règne-toi dans ma vie. Commence avec moi, Alpha. Chemine avec moi, Emmanuel. Et finis avec moi, Oméga. Par le nom tout-puissant Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et j'ai ton supplie, je te dis Amen. Shalom, peuple de Dieu, bonjour, bonsoir à tous et à toutes et à tout le monde. Si tous mes abonnés, je vous aime, je vous kiffe. Ça fait un bon moment, ça fait longtemps quand même. Je vais quand même vous souhaiter bonne année en 2023. Dernière vidéo que je l'avais fait, c'était en 2022, mois d'août. C'était le moment de notre frère Tcheko Matondo, notre pauvre frère, paix à son âme. Depuis là, je n'ai pas encore fait des vidéos parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Et c'est pour cela que je vous souhaite quand même une bonne année. Merci beaucoup à vous tous, toutes les personnes qui vont disposer son temps pour me regarder. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Là où on va avoir un changement, ouais, on n'est plus chaîne 12 étoiles TV. Là maintenant, c'est 12 disciples de Jésus, officiel. Abonnez-vous massivement. Chaque année, c'est pas pareil. Et là, vraiment, on voulait changer de méthode. On voulait changer d'autres choses parce que il y a beaucoup de gens qui parlent passer par l'absurde zate. Nzambe alekana kopambola biso nyoso, plein de bonnes choses. Na pesi ba oya nganya sombote, na pesi famille baginama nyoso mbote. Oya yebiaza na lion ya famille baginama, esika boza mbote. Na pesi famille bako wanga nyoso mbote, esika nyoso bozali mbote. Ah, papa na maman bana na mama ba bébé. Alors mbote na bande konanga nyoso mbote vraiment.
na ba abonné nanga vraiment ba o nyoso ba like kaka ba o nyoso ba komataka ba o nyoso ba komataka ba o nyoso ba like ba so ba partageaka. Partagez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous. Ka place ezali na kik moko na ezali singonga ya église ya catholique, voilà, simplement cliquer, c'est gratuit, c'est gratos. Hein? Restez toujours branchés sur notre chaîne. 12 disciples de Jésus officiel. Ce n'est plus 12 étoiles TV officiel, c'est 12 disciples de Jésus officiel. Abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais déçus. Na moni oyanga bande ko sika bazali na pesina no mbote mingi na oy entre parenthèses Adi Miller esika azali na pesi mbote na mon frère appelé Tafumo esika azali garçon de disque na pesi Mira Makese na Lubumbashi Aidan mon frère Aidan na kati na ni na mboka o na Afrique du Sud esika azali na pesi yembote na pesi frère nanga Patrick Safou mbote, sauf si je me trompe pas, il faut pas que je dise des bêtises. Je vais rentrer d'abord dedans pour Natala pour na lo baba bêtise hein. Alors nazo pesa bande konanga nyoso mbote oyo nyoso sika boza nazo pesa équipe mobimba ya 12 disciples de Jésus officiel ba oyo soto travailler kana bango na pesi bango nyoso mbote esika bozali soki na keika kopesa mbapa Patrick Fusu mbote esika azali na pesi Nicolas Tandik mbote Marlene soki mbote na pesi na kati na ba oyo nga nyoso Rita Huguette mbote esika bozali bandeko na nga nyoso parce que so na fandi na pesa kaka ba mbote nazo pesa ba mbote epa ya papa Aimé Mpolo na Canada na États-Unis si je me trompe pas na peso ya ngai petite Déborah MM Afro esika na France na pesi notre sœur Mimi Onema esika na États-Unis na pesi donc boza tellement ébélé na mboka partout boza nzombe abate la bino apambo la bino na pesi oyangai papa Asena na pesi dangai papa Asena Matadi na pesi mbote papa Guy na pesi mbote na pesi batinyoso mbote sika bozali ingénieur Dominique papa papa Salema mbote na pesi mon cordon héritier Kapuka mbote na Ige Sadisa na Sarah Matala journaliste na ya pesi bino so mbote sika bozali ba mbote na bino bonane na bino Nzambe aleka na kopambola Nzambe aleka na kobatela bisika nyoso oyo bomonani oh là là. Et avant de cela, Nazako Kende vite fait, je vais chuter un petit peu vite fait. Nangina Pesabinoka versement que j'espère que on ma prière que je prie. Tout le monde connaît cet passage de la Bible. C'est un psaume 91. Donc un psaume 91 comme on dit de Congo Kinshasa. Et psaume 91. Nandingue na biso psaume. Ok, na premier verset, je veux m'arrêter, j'espère, à 4e verset, si je me trompe pas, voilà. Ok. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, à qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre
des filles des loisirs, de la pince et du serrevage. Ils te couvreront de ses plumes et tu trouveras une refuge sous sa zèle. Sa fidélité, une bouclier et une cuirasse. Je m'arrête là, je peux pas aller trop loin. J'espère que parce que Bible façon dengue ba komelaka exemple différence. Na yeko pesa oyanga famille mama Germaine Mbala na papa Jabos Kombala et ma petite Naomi ma pamboscanye sobozali na yeko pesa bandeko nyonso oyo sika poza na pesi bino mbote. Commentez, likez, abonnez. Aujourd'hui, on va parler une chose très sérieusement parce que là, moyena tshela bino ba vidéo ezate nazo tshela bino kaka na pesi ya nangai ma grande oh la 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 ye mutu atiki vraiment message oyo pona koyoki sabana nzambe. Oh là là, napesi Anaveta Air France, Anaveta Air France, bonjour à toi, j'espère que sozongi, tozaka kuna na kin. Nazoyo kisabino message oyo, notre Yaya, Marie Yaya na Londres, et si kafandi, boyoka message na ye, toko lobela après. Let's go. Ezo sala pasi mingi pona biso bato ya biso ba mama ya tango yo. Ezo sala pasi pe ezo sala mawa. Pona mutuna ndende kumubali abimina mwasi ya batu ndenga yeko kwenda ba problem wana kwei nango. Vraiment ya solo to kondanende kumubali. Oh Jesus, my God, je fais quoi? Toko condamné de kumubali me nga mingi nazo tala nde kumwasi yo yebi ke ozali mwasi ya libala oza mwasi ya mutu atako ba problème po mingi bande bazo kwenda koyaka na makambo yango bazo tala lolenge babandaka mususu mingi souffrance moni ba paseleki boboe nyonso wana po tozo talela nzambe te ata kokende kumubali oyo azali mulonga ni na yo ata kubukono ekangie na nzoto azoko kusepelisa yo lisusu te na lolenge yo olingaka mama oyo ya mabondeli asalaka nini okomema nyonso na maboko ya nzambe okosunga ndeko na ba prière okomema ye pe na ba minganga okosunga mulonga mina yo pe na ba minganga oyebi sololi ne papa namoni mikolo oyo nzoto lokola eza malamu te tokende nano epa munganga otalisa nzoto pourquoi mikolo oyo eza boye okosunga po kwanza ambasalike tosangana tozala mwasi na mobali babalana mpona kosungana na makanisi place moninga lembi yo kosunga metala sikoyo biso bamama lolenge oyo yo mwasi ya mutu mwasi ya libala oboti courage ya komema papa oyo tina kati ya ndako na yo metala lelo eloko nini ekomeli papa me yepa ndeko papa akangaki yo na makasi te ba papa musala na bango ezali kolulaka na miso soka ye koyebiso likambo yo yebike nazali mwasi ya mutu eloko nini yo kokosala lokola mama ya bwanya mwasi ya mayele okomicha na esika no ya bomama metala lelo nyonso wana eza mpona nini mpona biso bamama ya ntango oyo na lolenga nani réseaux sociaux likambo nyonso nayebi te na ntango ya kala ezalaka lokola ba réseaux sociaux ezalaki te yango tozalaki komona yango te me ya lelo ezosala biso pasi pe mawa pe soni bamama tomeka nanu vraiment kozongisa bumutu kozongisa makanisi
kotala ba mama na biso ya kala lolenge bazaki kotambola ko se comporter na kati ya ndako ba mabala biso pe tomeka pe ko landa lokola baboti na biso pe ko banga makomi ya Nzambe wana ekosunga biso. Merci beaucoup nazaki nango yango wana ndeko. Hallelujah. Yesu. Oh mon Dieu. Zambaza bien. Zambaza bien. Yesu, Yesu, ni Yesu. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Asante kwako Bwana, ni Yesu. Mungu wangu ni Yesu, ni Yesu, Yesu wa uzima. Hata milele. Dieu gagne toujours. Je pensais que j'étais la seule, que je pense des choses comme notre maman, comme notre grande sœur qui vient nous parler. Et moi, je pensais que j'étais la seule oyo ke nazali ko penser wa makambo mususu na vie. Tu sais, Paul nous a dit ceci. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Quand j'étais un enfant, je mangeais comme un enfant. Donc, on me faisait tout en fait. Babandaki ko leisa yo, ko latisa yo, ko tambusa yo, ko apprendre yo pa ndenge no ko marcher. Mais quand je suis venu un adulte, je vais parler comme un adulte, je vais manger comme un adulte. Ça veut dire quoi? Dans notre vie d'aujourd'hui, comme maman Ochi Koloba, ils allaient pas ma kamsu to banda ko sala na l'époque wana parce qu'on est encore des enfants. Comme moi je me dis souvent, je pas tout avec ma mère, maman Germaine Mbale Sikazali. Non, aujourd'hui, si par exemple je veux me marier encore, je veux plus vivre la vie où on a vécu quand j'étais mariée avant, j'étais un enfant. Ça veut dire pas que j'étais un enfant à âge. Non, j'étais déjà l'adulte na âge. Mais dans ma tête, on a banaki ko raisonner le la moana muke. Je me voyais encore, je suis encore trop jeune. Je vais faire tout ce que je veux le faire et j'ai conduit ma vie selon mon esprit, selon mes sentiments de mon corps, selon tout ce que je veux le faire et moi-même. Et je marchais pas na vie nangai selon notre Dieu. Parce qu'il y a que Dieu qui a créé la terre et le ciel et la terre. Comme on dit que le commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Pour vous dire que non, personne ne peut faire sa vie comme il veut. Il faut toyebaka kosala kamakambo mususu, toyebaka ndenge tozo ko réfléchir comment tozo mener vie na biso bandeko na ngai ya basi. Personne ne va dire que je suis digne. Je suis parfaite. Mon côté aza parfait. Mon côté aza parfaite. Ngai pe na mena vi na ngai na ba selon ndenge mususu. Mais lelo oyo façon na komi ko réfléchir lelo vi na ngai, c'est plus la façon que j'étais avant. Comme on dit que des choses anciennes, le passé c'est déjà le passé et des choses présentes ça revient encore un nouveau des choses dans notre vie. Alors, tu ne veux pas essayer de conduire ta vie comme tu conduisais avant. Tu vas essayer de changer ta façon de marcher, ta façon de parler. Comme je viens vous dire tout à l'heure, Paul l'a dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Alors, tant aux moana, tu vois comme quand on bino bato botu takatolo ngana bota, nazana bana 100, nazana bana 50, gloire à Dieu. Bino bato bopota, boyebi qu'est-ce qui se passe avec ndenge bana tango bozaka zemi bandi, tu es comme une 9 mois, tu es au moni passe au gangi na hôpital, obimisi moana, au bandi na ye na 0, ti ya komi na 1 an banda ko apprendre ya ndenge banda ko nguluma. Oyebi ndenge mwana ndenge banda ka liboso kombo nya banda ko benga liboso. Bino moko bato bobota.
oyo botutaka te lopo bino nde bopesaka batu bana oyo bofingaka batu bosukolaka batu ondire bino nde bozwaka bana botie na libumu ya mutu ondire bino nde bokelaka mutu bino bato bofingaka batu babotaka te bosekaka voilà boyebi nde baprendaka mwana no soki akomi kokola kama abengaka ndenge alobaka abanda koloba ndenge meme kotambola azotambola papa azokoya aotambola azokoya. Donc ça veut dire que dans notre vie réelle c'est comme ça, il y a le haut, il y a le bas, car chaque chose a son temps. Oye lobaki notre Salomon alobi, j'ai vu sous le soleil. Il n'y a aucune chose qui est nouveau sous le soleil, tout est ancien. Ça veut dire que la génération y a bako kolo ti to komi lelo oyo. Et le komo kwa sika ezate. Ba patalo ba papa na biso babanda kolata ezalaka ya sumba ezitayi likolo na se panzani. Lelo ezongi na mode. Basuki ya ba parents babanda kokanga basinga ekimaki ezongi lelo na mode. Ba afro oyo ba mike babanda ko na suki na mo papa na biso lelo zongi susu na mode pour vous dire que non eloko moko ya nouveau sous le soleil ezate. Oyo Salomon aloba vanité de vanité. Même quand on vous dit que vanité de vanité bozo ba yepezo vive na sa mokili oyoti. Ah ba pesa yembongo asala boy. Quand on cherche tout même si tu roules dans une belle bagnole, tu dors dans un bel appartement, tu es là, tu fais tout ce que tu peux faire, tu peux voir combien des enfants, tu peux voir beaucoup d'argent, t'as une belle femme, t'as un bon homme, mais tout ça là c'est vanité de vanité. Si on le fait ça parce que Nzambe atinda biso na sena mokili oyo tozala kaka bongo atinda ki mobali asali mobali ayeko alobi non. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ayeko sala biso basi. Mais aujourd'hui, mi bali ba comme si basi lokola ba esclave. Tala histoire oyo mama lobi moyena la kisango zate parce que c'est énorme. Et ça eloko moko ça en fait trop mal et comment nande komo bali. Il y a quelques-uns qui banako partager bango vidéo oyo bakomona bakoloba oui bayebi parce que na tindela ki bango yango na privé na partager ki un peu na bango batindela kinga esala kinga sama komona ndeko mobali bozo comprendre moyena loba ba bêtise ça parce que c'est pas mon genre boyebi munoko na ngai koka koloba cécité komona nzoto ya mobali ya likolo na oya na se et komiti na côté ya genou parce que pourquoi akendaki kobima na mwasi ya soi-disant je sais pas la façon qu'ils avaient noté la façon qu'ils ont écrit ils ont dit que non il est parti sortir avec une femme détruite. Ça veut dire que moi si ya batu légitime ya moi si ya batu oyo babala babimese la mbongo en plus moi si ya comment dirais-je ya chef coutumier. Alors moi je me pose un peu de questions, je me dis mais comment ça se passait que non ayeba ke azali moi si ya chef coutumier ango ya Kishasa pe ba koma ko fanta basaka na ba village na Sukina bakoutumier bazalaka na village bongo siko ye atiki base belo bazana kati ya Kishasa ye akeka kati na village akende kobima na mwasi ya chef coutumier. Oh non, je comprends pas. Akende kobima na mwasi ya chef coutumier, c'est ça que moi je me pose la question. Yeba kite que non azalaki mwasi marié, amonaki ba jeune fille belete na Kishasa, ou soit, je sais pas, ezo lekela ngai. Et moninga ake kosala bêtise en rentrant chez lui, il dort ce matin, il se réveille, il se trouve que non ki bonzoto na ya ki mobali, eza susundenge zaki normalité et baby oya nase et komiti na genou, oya likolo komiti na genou pe komi munene
akoki ko supporter tazaki na coupé alongoli yango parce que ezo suwa ezo pela moto azo kokate. Bon, comme maintenant comme maman Ochukoloba, on est toujours là à être filmé, ma camion ko filmé, ma camion ka ceci. On l'a publié, c'est notre frère, notre papa, mais je pense pas ce qu'il est là, a toujours na vie, ce qu'il a sa kofi. Parce que ça fait quand même 1 ou 2 semaines déjà, parce qu'il fallait na salango depuis kala, j'ai pas de temps, nazobi makaba makambuma ou beaucoup boyebi, nazaki na makamoko santé pe dérange ki ngamuke. Il fallait que la salango, je n'ai pas pu parce que la santé ça va pas permettre que la vidéo na session soana eza vraiment mawana passé ba papa bo sepela kana oyo bozui ba mama bo sepela kana oyo bozui tozokola totika bilinga linga nzambe asala mobali moko na mwasi moko. Quand tu es déjà marié, tu vas essayer de voir qu'est-ce que tu peux le faire en dégué maman et un abus au chokoloba. Nous tous, quand on était encore jeunes, au moins, mon pas le simbaté, tu le quittes, tu le laisses. Oui, ça c'est comme ça, c'est d'accord. Aux yeux, au moins, oui, d'accord, mais être marié, la kachanda kwa libala, ok, ko salango, eza mapena leki lelo même kilobi même avant eza mapeli poso. Moi je me dis toujours dans cette vidéo nangam sous bolanda quand vous aimez pas me regarder parce que boye bike aye la kapso ka ba makambo boye problème ezate nanya lo baboye na ete soki na ndenge akala ezalaka je sais pas ndenge mama Ochukoloba ngana sabaka nzambe fala zongisa ka kanda ndenge zalaka na ngoli boss bon monenga bomaka Sodome et Gomorrhe. Alors Abraham tango nzambe ayeko visiter eko lobela yeke mwasi na yo Sarah akobota dans scène. Sarah asekaki nzambe ye atuniye pourquoi oseki awangani pe na sekite je parie a Jézabi nzambe ayebisa lobi oseki alobi na sekite nzambe il est possible que nzambe sala quelque chose. Quand impossible à un homme, tout est possible à Dieu. Ba mama oyo nyoso bobota te atoko kisi s'entendre na tozoko kango sosote bat bazoko masuna ba s'entendre ni 80 ni 75 ni 70 ni 65 ni 60 batakomi kufa mango libo avant. Pourquoi mabeleki ki mutema mabeleki ki jalousie haine to komo ko linga vina pressé ko kenoko simba bakis nakanga mobali ona kis nakanga mwasi ona kis bitiatia na banzoto na biso bana basi soki babitiatia mibali na banzoto basi to bitiatia na banzoto mibali tala mobali wana chef de coutumier soki ataki biloko ni na nzoto mwasi na yeto yebite papa na eke na yepe bikota kota bino bongi bikota kota ndaku nyonso ezalaka kokota te. Ba papa nanga bo bese bo kitisa bo tika nanu hotel nyoso za kokota te hotel msuso kokota bolali bobimina ba makwanza na nzoto vina yo pe changer so kochi ozoke kokota na hotel moko lala prier nanu avokota na hotel wana olala. On était des aveugles avant. Mobali nyoso kolingwana okay kuchukuchutu bizu okomi kwa embrasser munoko na ye wana est-ce que yebe asalaki nango nini nzoto no parce que kote pa moi so yo kote ozolo kota malédiction kuna yo kotisi awa basi tote bakala lupendenga kolinga atako to balobiki nzoto yango ya basi yango eyambaka nyonso foko yeba kamelo kokoki ko yamba photo tala ezaka to komona mobali mususu bo bogos. Il est bien sapé, il parle bien français, il a de belles bagnoles là-dessous. Mais est-ce qu'on yebi état d'âme na ye? Oyebi état d'âme na ye? Oyebi yangote. Oyebi yangote. Oyebi état d'âme na ye te. Il y en a aussi, comment dirais-je? Il y a une sœur aussi.
ya effort moko pe awa sala ki vidéo parce que me ko vraiment nazo linga ko ta so ba vidéo ya batu mususu te na chaîne parce que YouTube so bo moi pe to tsekala ki mo to mundai bo to saki na mo problème ke na YouTube ko effacer ba vidéo mususu tant so ko mona to effacer ba vidéo ye belé. Merci beaucoup na papa na ngai ingénieur Dominique. Merci na papa na ngai ingénieur Iggy. Donc nzamba pambola bino. On va soutenir la chaîne, il y a 12 disciples de Jésus officiels. Nous avons toujours 12 étoiles. Étoile, on a Tolongoli parce que étoile, on a ce mot deuxième prénom, c'est Esther. Tolongoli yango. Parce que déjà, il dit que ouais, 12 ezali. Moi, c'est Oyo, Asalaki, ko fan na deuxième monde, fan na après ça va chance. C'est pas ça. Bisodaki 12 ezali disciples. Toza disciple ya Jésus. Yangwana to tiango sikoyo po ezala te bota ba problème. Et voilà, c'est des choses qu'elle est là. Notre sœur abandaki abimaki akine kotala camarade. Ça se passe toujours à Kinshasa. Même ya papa oyo eloko na ya mibali baby. Ils a toujours na Kinshasa aussi. Ya sœur wana abandaki kotamba otota camarade. Na sa kofi pe. Abando zonga fana sa vidéo comme la sinon qui santé bando déranger nga. Moi ya janvier nyos na sisi santé kana kacha malade. Sœur wana abando zonga amoni papa na makolo papa moko na jiba ko biso basenga ko mona mutuka te. Onjike to mona ka mutuka ndeza paradis, onjike to mona kande mutuka nde ko sukisa vie na biso, mobali so azo lingwa na mutuka te ko linga ete. Mobali so kazo lingwa na okolinga ete olingi kaka o kuche deja za na mbongo na ye. Notre sœur wana eza mabepete mbongo a moi muke parce que biso basi pe de ngika mbongo. Et de toute façon eloko bomisa mokilo ezali mbongo na mwasi. Alors bolingo pe machaka pe na mwa mbongo bien sûr mais ebele tata muke okute na banda oye olinga obanda vino na mobali o azana kati na tanga via passe bokende na passe mingete pour abiso sito beta ka solo un jour. Après akutani na ye na nzela la toke koshite akutani na ye na nzela to sala deuxième volume ake na ye akutani na nzela aye kopesa ye atuni mama na moi makasi bozo kende wapi yo mwasi kitoko boye akopsa stonga ko yoka te kombo ya mwasi kitoko so ba yeso mwasi kitoko donc ça veut dire que ba bwakelo ba flair atono kitoko te mibali pe bolingi pe ko blague na biso mingi ha. Bolingi pe kosko ke biso mingi mibali vraiment air moko. Po bino pe mibali ama pe bozali au moins mobile bobi tia na ki kolinga ete. Mais tu peux pas dire que ouais tu es beau, tu es mignon, je te kiffe, c'est un peu rare hein. Vous voyez? Zamba pambola bino ngana moi to suki awa to ke na deuxième épisode.